sila oka bisalu mama nakobangela kote sila bisalu azali mamse mama oka baba kuka basa wapi o baba kuka ba obinini o pona bienveni mamse oka mama nakobangela kote sila bisalu azali bisalu ongo mama sila oka babengelanga sila bisalu mwasi azanga lisumu mwasi azanga mbanda soki akoseka matama ekokota lokwa ba sud africain bisalu omo mwasi amisumike lokwa chinoise o wakeba sila bisola azana ba fanatique ba coupe baza mabe te na namona muta théâtre mo aleki na ba fanatique azati aleki ete blague te apena bata solo ya ko megati na sepela na yembela sila ya onde lelo na yembela sila na ko yembela sila lelo na mona sila a fungola nga mo porte mo sala ki mo boya fungoli nga ngo bakuki baza ba fanatique mo boya tembe bango so tie tembe omoni yango balakisi yo bango blague te kwa mamsana ba fan ma fan o baze belé population osakanate net lelo bakoma ko exposer si la babimisa mutu mabe pa ya mutu nyonso omona mwana mukia roya pe na mona vidéo no pe moko sokilaki o bibana musu bazana mapeka solo bayebi na ko sokola bien ko manquer mikolo pona yo jija ba impolitesse ya bongo ndeni siko tango yo ba image ya kala total tango yo lobaka sila akundelanga mama sila ka hotela ngai tango déjà solo babongo moni yango loko bonga yango loko na loba eloko bonga biso ba congolais to bosana kana ngonga muke to bosani nyonso na vie faut hotela ka sima kulinga ko bosana kate ye mwana wana alobaka ngo hotela ba image kala na vie faut za reconnaissant c'est ça et na vie faut za reconnaissant na vie faut za reconnaissant eza mabe lichi mutoka mwana nanano ou ata relation pambo na ko sana yite po aza monoko mabe aza na balangage ya mabe amona aza impoli ndelo la makisila amakisila leloti bino bo pouye lobi boye baka en banque bino na genre na ni na monela ki aza bi manka aza no impoli muto kutu o aloba wasala ba vidéo na mona to mona aloba yedai alors tel tina matanga mana bango bona bo avant d'istela bobo siko ya asali bon o Jésus qui salobaka nganzeta okabuka bosalenga bobo nzeta mobesu ya bata papa Pedro bisous à toi Francine Ekofo Francine voilà bon mon a déjà voilà Abakouk, oh là là, Abakouk basé belé. En pleine émission, Abakouk Akabi. Abakouk basé belé, basé partout. D'ailleurs, tu as vu, tu as Sarabango. Tu as vu Sarabango, Abakouk, Baleki Bango. Basa na mbongo te. Quand on bali kamwa relation li kama mbongo. C'est ça. Abakouk bata mbongo baza tala. Na ebisayo. Tala siko. Baka pas des autres. Moi c'est ami sur Mikel quoi chinoise oh. Elamba masira alambi mbondo alamba koto Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure, pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus.
Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye na fimbo. Napesi awa. Zaya, 1 minute. Opiso tumu na pataja za telefone. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo okoje bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka osejane yama mimi tokei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et ça pour teint clair, gamme différent, et ça caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. C'est toujours un honneur et plaisir de savoir que vous avez belé devant Betando et Ken Abino Rota Labiso, selon le format ou laquelle vous êtes à Labiso, je ne sais pas moi, dans ma télévision, dans ma téléphone, dans ma machine. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous très massivement, partagez, likez, commentez. Cela nous fera énormément plaisir. Alors, je vous avais dit, place à Rolia Bio, il y a Rolia Kitoko, cuisine congolaise, et Zakara place Moko. Yo mutozara la libana moka soko ye Kinshasa pour na vacances na yo. Tozara na restaurant La Cédoise. Restaurant La Cédoise est dans limité 7e rue résidentielle sur l'avenue Venus numéro 30. Soroye wana rolia biloko nyonso oyo linga rolia cuisine congolaise eza penza parmi ba spécialité na bango ngando mosaka pondu matembele donc bilia nyonso ya ekolo nyonso okokutango awa na La Cédoise. Grand merci également à tous mes partenaires qui ne cessent jamais de me soutenir.
Merci à Maman Nathalie Fiki pour Motema Papa Paul Fiki pour FBT Misala. Il ne pourra pas dire un grand merci à Maman Bizi Mondele. Maman Bizi Mondele, Maman Présidente. Il y a Force Tranquille. Aïe. Maman Bizi Mondele, gros bisous à toi. Merci également à Madame Rokia de Paris. L'AVC de Papa Murphy. L'Ekiabato à Madame Alima Kamara, mère boss. Pourra pas penser à Mimi Ndoumé à Mimi. Yannick Chamba Gotson, boss Amboka. Deux comme toi n'existent pas. Alors, aujourd'hui, sur ce beau plateau, j'ai le privilège et l'honneur d'Arozalana. Il s'agit bien de Bienvenue Succès. On s'est posé ma question. Bienvenue Succès. Pour un titre de rappel, Bienvenue Succès, Mouto, Ayembela Penza, l'artiste comédien, l'icône Yamboka, Sila Bissalou. Sila oh, Bissalou oh. Donc, c'est lui le monsieur, c'est lui le chanteur, baby. Nous avons les obundis, nous avons mon source de comprendre. L'autre solo, après, on a bienvenu, source de provenance, on a belle penza, y trouver ta kati, naïe tout ensemble. Ceux qui Martinez, vous êtes d'accord, on a fait la biseau pour dire déjà bonjour et bienvenue à Bienvenue Succès. Bonjour. En tout cas, je suis au CP là. Je suis ma famille quoi. Voilà. En tout cas, na mona ga ya manu bati mususu melelonga momo na ndako na ko isikle terre ona baki na batu ona lobaki lelo fona yana nza komba boye ko ba mona te sona bina yana baki fashion banini te ba mona mate mise folklorique yango yeyo ndembela isila bisala ngo yeyo pona musique na zobeta ya mbonda ya typique fo mona identité na nga déjà yango yo ya ona zaina on a festival là. Ok. On a bêté, on a fait, on a festival. Voilà. On a l'accès bateau, identité, musique, on a bêté à Mbonda. Ok. Un mot gentil, hein, on a battu sur Baouta, là, surtout ma fanatique à Sila Bissal, Balinga Romingi, Babenga Bango, les Abakouk. En tout cas, les Abakouk, nous sommes président Yoshua, en direct États-Unis d'Amérique. Président Yoshua. Nabo sanité Mazozo. Mazozo na mais na robosa na raote na vie na ngai Mazozo na robosa na raote moto moko bien mais wana en tout cas na lala na nga pongi ka bo no rappel à mams oh Mazozo azana kin foto mona mère comme jour na mona mère na seka en tout cas ba mbote na Mazozo sika zana end ba mbote na nga na mams sila bisalo baba cook nyoso tout moi na bino yo ndeko na bino yo. Bienvenue Succès. En tout cas, na ebi jour na otchali kona nga na kata mboka ma Maria. Na ebi teneni baba cook botso boto mulanga likolo so ba bwaka nga wapi na ebi ti. Na ebi sao. Na ebi so deux fois te mais 2025 auto za biso na bango. Voilà. Ozala wana bambote ba tutu bazola na biso quoi. OK. Merci à toi. Voilà, Bienvenue Succès bato belé peut-être monsieur au pe ba yebi okala na monsieur ba comment découvrir yo pe par rapport ya nzembo oyo. Au salaire là peut-être SBO et PC Succès le long makasi mais les gens balingi peut-être ba mingi Bienvenue Succès musique en gros si au côté na folklorique en gros au débutant quand et puis au bandango le lengo boni en fait te biso nga musique eza maman mtalakisa biso biso mère na sono bina zebola ba zebola o balata ba rafia wana ba pour la bangola na mbandaka maman na sono koyemba maman ndi mtalakisi biso koyemba na grand frère na nga daya maman mtalakisi biso si après wana na yoki na swede kitambo pa vient na shiga na pe bambota za na Suisse ta na yoko longo pa shiga nde na yoko za skopa dudu kibinda dudu kibinda ndi mutu sko abimisinga sko na miso abatu yende mutu akomisinga sko pono za la musicien wana banana nga daya koyemba na pale ayembaka déjà banini tout ça wana en fait ezaka ba musique folklorique to daki kibinda ko ezaka basangisa swede na kibinda babeta folklorique moderne nga sikoyo nayeki sikoyo misa moka mongo akoti sikoyo kibinda apo wana lelo nakolongwa ntango nayembeli Jeff Njadi Leteta nayembeli nzembo nde naye kolongwa sikoyo leo nasala yanga oyembelaka mpe kaka nzembo ya folklorique Jeff Njadi Leteta nayembelaka ye kaka nzembo ya folklorique ezali nini toyokango na mwa moke leka Leteta
tetelaki mafuma mbosila na likambo la jazz nzambe apesa motema kosalisaka bato mwe oyoyoyoyo dote jefe yoyoyoyo leteta o bamongo mpe mayiko kelokenda bakosukaka mbakelo kwa wankotolakelake mofa kombolo letata njadi nakolela letata njadi nakolela yaya mawa ana tetelake mafuma mbosila ne likambo la jasa yo nalelie wow. Mais musique folklorique on dirait pesa mawa te yango ezaka na bamawa nga pesaka nzambe merci mpo tabimisanga mongo na mokili mobala mongo ya mbishi boye sikoyo bakozwa ye wapi mobala mongo aleki liboki ya mpose na elenge mwasi ya mongo aleki ta bafreshe na elenge biso ekolo na biso tosaka lisumu te mpo te mama marie azalaka mongo toke jérémi sente mama marie azalaka mongo wa baluba baswahili imome mokenda imome moleka molema kabenanga nengo kanga mobutu atunaka bamongo bolingi nasala bino nini na mbandaka bamongo bayebisi mobutu osala biso bolali mama asanga tomelaka bafinga biso bamongo miyibi toyibaka masuwaka toyibaka masuwa te tozwaka nde kozwa tokokene na yango lokola tolekaka biso makasi yango tozwaka masuwa nde kozwa bokonzi tokozwa mabala tokozwa ambiyaka bakoki alongi ta ongakalake mekoda bocobolila velo bosoyika kilo yango boni biso bamongo tosaka kindumba te biso bamongo tosaka kindumba te kasi tosepelisaka nzoto mwasi ya mongo aleki liboki ya nkoba na elengi mobala mongo aleki ta bafwese na elengi biso bamongo tosaka lisumu te mpo te mama maria azaka mongo soki tosali lisumu mama maria koloba papa limbisa bana na ngai yango tosambelaka mama notre père qui est aux cieux que ton règne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel yango moni biso bamongo mokola suka yesu masi akotelema pembeni mama maria atelemi pembeni nzambe na katikati soki ozali mongo okoti lola soki ozali lokolo mosusu okoti lifelu eka imome mokenda bayoli yo mama bana kinonzoka mama emono yo mamo aka na vi na ngai lokola mwana etike mwana oyo wana bisalu yana mamse yeyo bamoni isila bakombi debu bakombi kolenga tala bana oyo bana mike maboko sali te bana oyo emono yo bisalu yana sila ye wana mamse mama bana mais on dirait babi rythme maman on dirait bino presque nyonso bozalaka na lokolo moko ne yembeli moko comment te biso tu toza eza ya tonalité biso tu toza bana mongo toza bana mongo eza musique na biso tokobeta rythme moko mais toza na yembeli différent moto na mutana yembeli na ye pona ba musique ba mongo nde tobetaka boye ebele babimaka ba demi ton ebele babimaka ba libanda siko ngai siko tokopana tina beta musique ba mongo mais naza na litoi siko ngai na bane kobeta musique typique bashaka bawenge banini tout ça tant nazali na pont noir tant nazali na pont noir nobeta bashaka musique bawenge siko tema tant nazongi kini kovanda trop na mer akomi kotianga siko na be ya mbonda azolakisa ngai toyi mer oyembanga mpe na oyemba toyemba biso mibale mais na ndenge batypique wana on dirait bayoka o mpenza te nga bayoka na bango te nga mbonda nde moto esalinga ya misiki olelo epesinga valer
oyo epesinga mambebele comprendre ozo fungolanga ba makambo za mbonda. Mais est-ce que pourquoi osaki choix yoza mongo mabele lisi pas azalaki à l'époque, pourquoi ne pas kokende pe à son âme kokende ata peut-être kokota kuna bino na bino ba mongo ke peut-être pas Doudou qui binda ndongo lobi tenga mona préféré pas Doudou pas Doudou azana Doudou azana ayebi musique makasi. OK tant ki binde René ba mabele lisi na nte tant ki binde René qui binda ko René époque na ba wenge ba beta ba faka na ba wenge comprendre na vena biso bo kecho sala wana na sule gitambo isa nkele comprendre wana ba ve mabele na nte voilà na lingaki na yaki pas Doudou pona Doudou ayebi musique voilà na yaki pona zo formation lisusu mais na départ na yoko tika vie Doudou pourquoi wana déjà mabele lisa ezalaki te na mode yana lingaki de na sala de ya ngai OK si na suis déjà formation na bina ya déjà na sala yanga lelo pe dans la première test na sala pas Doudou habité yo maintenir na kombo bienvenue succès kombo pepe sanga lelo pe elanda ngai donc prénom na sera bienvenue baba excellence au succès ya musco succès. OK voilà lelo pepe sa makambo ah d'accord mais pour batebele babi on dirait na bekolo musundo lobi entre bino na bino mamango peut-être moi tribalisme rose alors ou qui ne veut pas bandeko no mamango ou puis bazana na succès mais obi yo zari na bazoko mapeka leader te bo soy mongo azoyeba ni makambo yango te mbongo olatisi lolendo mbongo olatisi orgueil orgueil eza mpona biso bamongo te na vie fo kolinga place baoconsidere yo ndenge aza so na ye pa fere boye so amoni nga oconsidere nga ata batoura batoure so amoni bolekisa bienvenu so na ye pa mams nga nalanda mams ele mosu na batournage ayebi tele mosu na kobimela ye mona bimela puiske boye ate zona nuye nanu nga tosola nano na bienvenu omona moto aoconsidere nga na vie fo kolinga moto aoconsidere yo meme mwasi meme mobala alingaka mwasi aconsidere ye mwasi balinga mobala aconsidere ye yo considérera nga te olatika orgueil na oya pembeni no te. Mais est-ce que yo poussa na mpe pembeni na motu po lelo bato ebele bakoma mpe kojuge bato kaka na mosika peut-être yo popoussa na te obeta mpe porte te ndenge oyeba ke awa baoboya oyambanga omoni ngai nga nayembelaka Ifanzo Nzembo nga nayembelaka Fali Nzembo mais tellement bato ya mitema mabe baleki to omoni biso bacongolais so oza na place ya mutu moko oza na pembeni ya mutu moko aza na makambo yo ozolinga okale kaka ndeko na yo okale ndeko no congolais ko so okale bongo nde ozwini ofina ndeko na yo après ozala seko te ozali banga mungu te okufa kaka nga nayembelaka Nzembo mais mpona bakomisa nga na kaka baentourage baofina navandi te nga mona luka mbongo na ndenge na ngai nabenga bafie na ngai bamikili banini mombata banini nasala studio nayembela fere nabengi v blaise polo v nzela non pardon toke maleme bienvenue awo yembela Ifanjo Fali Pupa Aigle awo yembela ye Nzembo ngo ebimaki mpe osala studio ezaki nini Nzembo ebimaki nanu te nasalaki studio wala nakutaka studio enregistré pe na enregistré pe napesaka tu CD ma bomemela vie bino kozalaka na ye amonaka résultat malamu te nasala ATV via yoka boro via nanga bandal banini tout ça donc place oyo ozotia motema eza nango place no te place obeta 40 okande place no ezaki toyoka ngo mandamu te wana yade ya Nzembo ngo lelongo nango deya na mutu elongwa longo nango deya nabwaka na mai ya kalamu ekende na mai ya kalamu akoka kokomisa te na otanga naza mpona otanga nanga bakomba bato te napesaka pire bapeti na ye bapire bapeti na ye okende na bureau administration te bapire peti na ye oyo apambapamba te na otanga komona bazalaka na ye ebisaka ta litoi kasi bapeti na ye bazalaka na ye mais lelo bazalaka su te bakabwana bango bana bango na mikili ok batikala kuna batika na mikili bango bazalaka su te comprendre et puis après zela rien après boyo changer le côté de le papa Hervé na yo yembela nanga papa Hervé na benga DG Blaise Polo vie na yembeli prise banini tala bobo abisava c'est déjà mema avec sa prise na ya jour mon répétition na ba répéter na inde 3 répétition syllabo prise pa ozonga na yeba nini prise alinga ken prise nani petit no bienvenue ayembela ki
ukona kolosa iwapi yako kangi pe photo na prise abite buka nso photo to kangi photo de sololi abino a partir le fo ba beta ba lever les rideaux na ngati ndena banda pe obeta ba lever les rideaux ya bonzo mo ya papa obeta ende ni to yo kango peti et c'est pas ça bagoloa na bagoloa nyonso Aïcha encore quand on appelle si on botte motete là voilà Mimindo mendo mais va mimi ça le plaisir. Et puis il y a la patronne, la sédoise. Tika bango malobaloba na kombo Hervé Ferré o. Babanda sango na kombo Hervé Ferré. Hervé Ferré solo la kabie kuna na kati bien o. Ferré gola solo la kabie kuna na kati bien. Oh yeah. Mwana mama rimakese bienvenue le rie mama. Papa na Melina oh papa na Machase. Yo yeah. Nika bona nina bienvenue le rie mama. Papa ve mono yolere oh. Je suis Danielse Motayambo. Yeah. Nalerio, bienvenue nalerie mawa. Motumala kalo konga nera wane. Baibaka bakalo konga wane ne ma fole nunga kilo konga. Jésus Danielse mono yo yo mawa. Ya nalerie mawa. Weka komona ho motema mako betangai. Je suis matin maman kobeta et mono yorere ya o. Yo mono yorere. Bagolo monde entier posa wapi o. Bagolo monde entier bienvenue le lie succès. Voilà, merci beaucoup. Mais sinon, elle recommande Papa Hervé apprécié qui a s'appelé à Nzembo. S'appelé qui Nzembo, on est de tout sur la Guinée, d'abagino, faut bêta va lever les rideaux nanga. À partir de na kuma bêta va lever les rideaux nanga. OK, na festival la pose à la. Na festival na zalaki, na nga pena qui de Genève Arena. OK. Marqué mo ba kokoso. Mais tout tiga na maboko nzambe. OK. Mais lelo yo za mongo, yo rappelé bande ko mususu non, ba René Lokwa et les autres. Ou ba ça rappelle même nayoka bambuni ama nayoka bambuni ama nayoka bangoya nayoka besobe babebe Isaac ba Comet ba Zulu Mayamba nayoka bango na mère na biso mama Vala mama na Rita Nzele bambote na États-Unis mais babi mikolo nzembo zo beta pe makasi yo zo kango te zaka ba style na bino nzembo suni kabase ko ya la mai azanani Dese seto yo nzembo banani ya Aigle na René Lokwa yo kango te yeah bienvenue succès yeah sinoka bisaluwe silaka nakobanga lokote sila bisalo azali mamsaka yo babakuka bienvenue succès yeyo batapatapate bakosilisa yango mpona sila bisalo bana boko bisalo oke mama nakobanga lokote sila bisalo azali sila oka babakuka basapio iyo ye mama oka nakobanga lokote sila bisalo azali nakobanga lokote mamse azali Alamba masira, alambi bono alamba koto. Yo
ye wana nakobanga eloko te sila bisalu azali bisalu okaye manse okaye nakobanga eloko te sila bisalu azali mama okaye yo la sédoise ye wana la sédoise mwasi ya pembe abendaka ngite na ndako mama ya bana tala esika kitoko bolokwa esika restaurant François Mitterrand la sédoise yoka omoni mwasi okubisi nzambe la sédoise biso mike lokwa chinoise soki akoseka matama ekokota lokwa ba sud africain la sédoise ye wana yo mama nakobanga eloko te la sédoise ya zali nakobanga eloko te la sédoise ya zali mama oka yo nakobanga eloko te si la bisalo azali sa bon si sango Voilà, je sais que là on va parler maintenant comment on se fait là. En tout cas, voilà, je salue comme ça elle-même la patronne Atewabi, la sédoise, la petite mbote, à la mission depuis quelque part. Mais rencontre Nayo, na SB, si la mission Zaki Nene, bienvenue. Et puis pour la Nzembo, Zaki Nene Boyo Kanaki, Zaki Nene. Ngai mamsa sola na ser na grand ser na e. Ouais. Aisa grand ser na yana bango bayane bandal. Aisa bango non. Na ozana film mo bo fo bienvenue ya na sente. Fo akota na kacha nino. To sala ngo na batete la. Si na oyi ba film ngo. Titre de Kiminga. To sala ngo na batete la. To ya wana mamsa nani présent Omar. Ouais. Yemta benganga loko tozana ba numéro bienvenue succès on a besoin na yo bonga place nioté na batete la place bobo je sera express oya na zo express na ya to soana mams eloka mams aloba na ngai ya bi omoni eloko to sala cash ni to sala tournage longo kota yebaka ifungolo makam ndeka ko bima na image peka nde aloba na ngai to banana no nde na betaki na tournage na kata film bazui ba son wana son wana ba commencer longo ba challenge to vend te bienvenue o senga fo nzembo ale mbala mo pa na to beta nzembo nanga imo na yema nzembo na limate ko na niveau oui ko kanye réseaux sociaux ya ko sakana te challenge za mabe en tout cas nazo senga balemba te ba otuba linga bonne musique o sela ngo toujours ba challenge kwa keba sila bisola zana ba fanatique ba coupe baza mabe te na mona muta théâtre mo aleki na ba fanatique azati aleki ete blague te apena bata solo ngana vanda ju msubo na benga mam sa partir à Suisse ala na Suisse bakena na ishokoko mam sine na bo nga vraiment nazo kokati nazo bela pe mikolo na obeta te oza nazo benga mutu mobo na chino numéro na yo benga comment vient na kimi na pese bamboti sigaza abenganga otokuta na Shoprat ya nini te ya GB tokuta na wana pe ba 23h kapa da pakolanga ozo pakos na babisi la kabarate te yemo na kabelanga so dokuta ne katarate parce que azana batu o bazana lo chocho keba okosana relation mozana batu bana bambongo te ozaka yo moka oza obimisaka parce que artiste atozana ngome foza na sentir ya batu pe ala foza na sentir batambongo oui ba accompagner foza na sentir batambongo ponga na ko artiste pa ko lo bate ngana na peso numéro na benga mutetel apesa autant tu ana pe bengi pe ozula eti sila zana batu ya ko megati neti ba mère na so ba mazozo na ends ma social
ambassadrice mama malamu ambassadrice kala mingi te so nzamba songi na obeta tour mona end mois 2 semaines azo ba ndia ba yoka luketo baso moi loketo ya bosangani ya moi nga ekena moi ya kosakana te mazozo en tout cas mère wana aza boboto fort en tout cas mazozo bambote sikaza sila za na batu à part ye moko akoyede yo moi mukie banini tout ça mais aza na batu batu musu bofungola bambanga me boza na batu te bona batu te c'est ça autant mutu musu ofinga mutu musu ofinga mutu yango me ye mona soto bito so kikala na yo ti oyaka lelo na ope bongi pe mana te na obongi te problème obongeza na nano bongi te wape na problème ya santé oza na problème ya santé makasi ntango olingo ofinga mutu fo otalaka mutu alekinga c'est ça mutu a contribué moi 10 fois na parcours nanga mais yo contribué bana yete elo eboma so bakongolais to na ngonga moke tobosanaka oyo moto asaleli yo olingo boya moto alaka na miso ya bato mpona mona yo oza danger mais ntango okei na pembeni po nasalaki yango trop tard ya ese bimai na miso ya bato na vie fo koyeba kosokolaka na vie so oyeba osokola te mabe nga aza émotion na bino porte mpe ki musicien na obanga na nga motu te mais so na porte ki musicien na orate belé so na tie ki musicien ki orgueil ki danger na orate belé ata lelo nakomi na mbongo jamais nakotie ki orgueil so na tie ki danger bato baokimanga musicien wana azaka orgueil nga bato mosusu baloba na nga nde tomona wana mosika tomona ndi ozalaka orgueil yeba nini mais napuse pembeni me namona oza no bongo te ngabi noki tia orgueil yango yani ata lelo nakomi na balaa mpo anini mutu fo ozala na bato neti bisalo aza na bato bato bazoyaka pembeni na ye namonaka émission osalaki naki butu osalaki baémission naki butu mais baki butu baloba trop baboya trop comprendre papa natala te natala ayeki butu fort baémission na ye asalaka aboya mamisi trop mais lelo biso bakongolais tokoyebaka babongola maloba après ti mpo na boyeki mutu mpo nasalaki boye mais kibutu nasepelaka na ye atournaka bien c'est bon artiste kibutu atournaka bien yemba so otie na scène approuve makambo na ye nalingaki to na kipapa na kipapa ye kipapa kaka nde esimbaka asalaka bien moni ntango tozanga na vie kolinga te bobebana na mutu yo kasi nde obebani na mutu mpona libela te un jour oza na besoin oya pa mutu wana yango ntango tolinga tobebana na mutu fo raisonner mutu oyo naoloba maloba mabe tobebani ne mpona libela obe un jour na olinga na proche fo totalaka tozalaka te kaka obebani na mutu zonga mutu kolinga tobebana na mutu kaka mpona sentiment nga na bato mosusu tanda osola mais tosolaka te mpo bienvena komani mutu asila te esa bango nga naza musicien nga naza mutu ya mutu te nga naza musicien nasepela nayembela sila yango lelo nayembela sila nakoyembela sila lelo namona sila afungolanga mwa porte mo esalaki mwa boye afungolinga yango boye nakozala ingra te nakozala ingra te sila afungolanga porte mo sila nakobenge na minute aso aza na mbongo te bienveni surtout aza na mikili bienveni na nalaka te me naobenga mutu moko boye okepa na ye ozwa mokie bobe na otindo mpa yaa na biso okenda pesa o mwa 50 mwa 100 mwa 200 mutu basololaka bongo parceke naotala mutu azosola nanga bien boye parceke nazala mabe na ye esimba te soki yo mpo oza na beso nga nayembela yo oye openga mbongo na nga nayembeli yo wana eza lisolo tokosola tokosola yango na tiombo eza nango problème te donc est-ce que ba minutage ya banzembo yembaka eza normalement combien de minutes en fait ngai ba 6 minutes eza ba 4 minutes eza ba 5 minutes eza ba 7 minutes eza parce que ochaka titre pe ya nzembo le titre ya nzembo ya sila bisalo eza nika komona eza ka sila bisalo eza combien de minutes au juste nzembo eza ba 5 minutes na ndambo mpo baparti mosusu tokaka te ka parti oyo nde wana nde bakaka bazwaka parti wana eza molai tokoka pa intégralité ezaka ba 5 minutes
tokoyoka mwa ndambo ata mwa intégralité ata 1 minute nango te wana temps toya émission mbala nsima oyoka ngo ata 30 secondes bienvenue wana bayoka ata mwa morceau mosusu wana ezaka ebandeli nango namoni mpe bakomosala bakomosala mpe challenge toyoka ata mwa ebandeli wana we c'est ça ye kokola moseke tando mobina mafoku bonyoma ye kokola moseke tando mobina mafoku bonyoma mobina makolo momo sila bisalu mams nzete moko ebimi na wenze komona ngo nzete enyala yo pesanga nzete enyala nasala fele na monoko ebongo nga nasala fele na monoko basi nyonso tu bafolaka ngai iyolole yoleke joma afanzula yawo kosolingo kusa maju kakala ntete mama ya bana nanga yo iyaka ema elombe mobali nanga yo iyaka ema ye umemele ngo sanga chikota nga kiolaka ngai mama mama yo sila bisalu mama mamsena lala wapi yo bisalu mama la tuna nanyo ayimolele bahomanto bawolio ayimolele bahomanto bawolio emuno yolele sila bisala zali mungate po asira na nzumu sila bisala zali mungate po asira na nzumu emono yolele mamse yo yaka komona sila bisalu male kurukutu bandeko bawela libota kurukutu bandeko bawela libota ebongo libota limoko yekufa na liso libota limoko yekufa na liso ye mame yenga emona yolela sila bisalu mamse mama mamse bienvenaleli mawa baba kuke basa wapi oye obengela nga ye motema moko beta ngai pesa yo shwa mawa bienvenaleli mawa ye yagola o mobengela nga ye o nakoya na bolingo mamse motema moko suwanga mawa bisalu ye wana mamse sila bisalo za wapi mama o nayebi outaki Lubumbashi esi ozongi Kisasa mama alisiko so partout esili ndesko partout nasko nde ok voilà auti Lubumbashi spectacle l'équipe otalaki mpe tina talaki basali soldat otateki babillet na biso namonaki plein à craquer namonaki plein à craquer ndenge aza wana tozelaka sala monene na Paris voilà en tout cas babakouk so esila bisalo afongoli kaka billetterie na Paris en tout cas faut osoma babillet Paris Belgique faut osoma babillet mpo bomona bienvenue succès ozala na personne bomona sikoyo live tokozala wana ya po ezala nde kafu wana ma jour yango nayebi te soki ezala ndenge mpo nayebi babakuki baza bafanatike moko boya tembe bango so otie tembe omoni yango balakisi yo bango blagi te po jour yango ezala nde somo po amamsaka na bafana après efere bagaulois babakouk bafani oyo baza ebele population osakana te voilà bienvenue succès parce que orchestre non comme on dit orchestre nanga ezalaka mbonda bonyoma de bienvenue succès boza combien toza 13 vous appelez bato mpe baaccompagner o orchestre mobimba ezali ok bassiste drummer batteur chanteur ngongiste tout baza ok maintenant bozaka na lieu où vous répétaka toza na lieu torépétaka torépétaka couliste ok torépétaka chaque mercredi jeudi ok
On est en coulisses. En coulisses. Sikoyo. Chaque dimanche. Ok, chaque dimanche. Mais on est en tout le monde a la musique folklorique, on a la musicien, la musique, on a la musique typique. On a un studio, on a un album, on a 10 chansons et tout. Ce qu'on a bino et les candelles. Tu as seulement Batambonda vraiment et ça moi. Batambonda te la musique na biso folklorique. La folklorique, oui. En tout cas, comme ça va 10 chants, on a 7 combien de chants. Babilo on a makala. Les deux a sauté. Moi 2 chants, na générique c'est fini. Ok. Ou batan c'est moko ka wana. Na seben c'est fini. Mais déjà au sal album na imbela de Abera do Prince de Zamunda. Ok. Na yeko imbela Papi Sapo chef de ville azana à Paris. Titre na wazaka mbuma na mbuma. Parce que côté na YouTube obeti bienvenue succès mbonda. Au monde ba Berado mbuma na titre mbuma na mbumeza wana. Après nanze mbona yeko beti la vie na Jérim Bingazo. Il pasali. Jérim Bingazo azana na Paris na Lyon. Na imbela Jérim Bingazo après na imbela après wana Sila. Sila Bisalu alors 3e chant. Après, il y a un Jérim Bingazo. Donc, il y a un cancer, il album titre, ok. Ok, so notre album, on peut un titre comment c'est un album. Titre, il y a un vendu dans raisonner titre. Pour un ballon, si on est, nous avons préparé chambre na Seben na kati. Na Seben. Chambre na Seben. En tout cas, ezalate ndenge lelo bato ba ko benga ngai na bachombo. Bakuku bazobenga bato bonne musique bazobenga bakoza nyenze mwa sila ne sila te nzoka ne sila nga naza na studio oza na besoin libanga benga déjà to solola numéro zali 089 67 90 516 na région tu la besoin on peut danser voilà 089 67 90 516 so oza na besoin benga nga o video anniversaire o matanga o fête bienvenue Sixaza Quand maman me soigne, pe batu bakoma benga nga partir à mikile. Même si so vidéo anniversaire o matanga o fête. De demande au Robert na fête mo boy bakuku mo benga nga partir à Porto. Robert na fête mo boy. Ote na zo numéro pas même c'est comprendre. Oza na besoin nga numéro ya ngwana obenga nga na studio. Voilà. Présenter liban c'est mo binote na nanti era ngo ya ngo. Famille bisalo za wapi donc des analystes à ma banque ezana ba vide ko ça peut tenga sinze mode ya Cecilia nzebo Cecilia ndina bona tikalika na clip OK na tikalika na clip nazo zela déjà mam sikalamingi ta osalanga sin en tout cas na tikalika na clip wana faut mam pas dans la carte clip bo zo partir mam sipe zo partir na ye tano yimba ba oche ba photo na ye ba che ba image na ye ndinga joie ba olekisango ba olekisapena ba photo na ye ba mam sakoza tana na habité sur combien de photos sur ba 200 photos sur ba 300 ba 400 photos et puis ba photo ka bien zala pena lamba bien kolate na so ba kibudi kité pour mam na ba photo na so ala cho senti na combinaison moi là ta on a biso na zai moi si ménage na biso azola ta makasi na biso des fois voilà tous les abakouk bientôt là date les autres à la confirmer na Paris tout ça dans Olympia et puis na Bruxelles les salle Madeleine donc ce qui a bilatéral forum na moi même ça sold out na 2 jours tout na 1 jour pour abakouk baza tellement moto baza tellement la pression baza tellement la vitesse que pour rendre matin mais bienvenue succès au talara aux humains, aux artistes, aux musiciens. Et le lot est comment entre bino na bino babitumba musupe comment on a battu nyonso ba artiste mususu même na ba comédien même na mission on a ba sangeli ka mutu moko net le lot ba comment ko exposer si la babimisa mutu mabe pa ya mutu nyonso au mona mukia roya pe na mona vidéo no pe moko sokilaki o bi bana musu bazana ma peka solo ba yebina ko sokola bien ko manquer mikolo pour na lo jija ba impolitesse ya bongo ndeni siko tango yo ba image ya kala totala tango yo lobaka sila akundelanga mama sila ka hotela ngai tango déjà solo ba bongo moni yango lo bonga yango lo na loba eloko bonga biso ba congolais to bosana kana ngonga muke to bosani nyonso assez présent na biso Mobutu alobaka atandele bo raisonner ngata na loso mafuta lelo bato balela Mobutu te fakazala lelo bato balela Laurent Désiré Kabila te
comprendre na vie faut otala kasima kolinga kobosana kate ye mwana wana alobaka ngo otala ba image kala ngana sana ngapona kokota makambo wana vraiment te mais nazoloba kaka na vie faut ozaka reconnaissant c'est ça na vie faut ozaka reconnaissant na vie faut ozaka reconnaissant te eza mabe niti mutoka mwana na nano o ata relation pambo na kosala na ye te mpo aza monoko mabe aza na balangage ya mabe aomona aza impoli nde lola amaki sila amaki sila lelo ti bino bopuye ye lobi boyebaka aombanke bino na genre na nini namonelaki aza bimankamanka aza no impoli moto okuti oyo aloba oyo asala bavideo namona tomona aloba ayeda ye anga otali ntina matanga mana bango boye na boye avandisi tala boye siko ye asali ye bongo oyo jésus krist alobaka nga nzete akokauka bosalenga bo bonzeta mobesu tomona baréalité topuye motu moko bopuye ye kaka motu na bopuye lobilobi abalukela bino afinga bino fo kozalaka mayele yango ngani nakoma bona vie nakoma naovivre na motu likolo mo na kati mo libanda jamais mpe nakopanzana mpa motu wana nayebise basekret na nga nyonso ke balobi bokobebana déjà so yebisaki deya basekret na yo fo kozala mayele aza mwana mwasi aza madame aza ndako libala aza ndako libala fo koyeba kozala na bato bien fo koyeba kovanda na bato na bacomportement na ye wana lesekele msu na ndako naza na sale comportement msu ase comportaka bien na famille na ye bien na famille mobali ozobota bana fo koyeba kose comporte na vie ozalaka ingrate na vie fo ozala reconnaissant ezala te olingi oleka na réseau sociaux mpona boya moto wana mpona bamona o danger après na koboya après esali moto wana akufi azani kaka na komona azani kaka danger aza na bafanatike ne balingaka ye azozala kaka na top eza conseil so ayoki so ayoki te edépende na ye. Merci beaucoup, bienvenue donc na mission lentement et sûrement vers la fin nangaki mpena nazwa po tosolola mpena mo ebele mais na bato nyonso peut-être bakozwa bakwa kotala yo so babi oyemba neti banzembo nde tomona par exemple nde bapapa ave mwa oyemba mpe mwa ndenge bayembaka oyemba mpe toyo kaka folklorique te nga na oyemba nanga na koyemba melo mwa papa avec te na oyemba me nakota nde trop okota trop nakota na mosala lelo komisanga bienvenu na bala ngo nde makasi mamekata mwa mokie na kipapa avec siko bimana na mwa bienvenu mais émission mbala sima tobongisa ngo na l'aise na koya siko makasi o vraiment na yaki mande na boye journal lelo atina ya panwa na salita 5 émissions tellement yo za mona parler na baki non fo na ya c'est ça le journal lelo nazaki ma trop occupé na bandi banda 10 heures d'émission 11 heures d'émission 12 heures d'émission na sali mo émission so na 6 côté na sali en 6 côté na sali de na baki non yo za mona parler faut se présenter quoi ya moni na ye bala sima na bito bongisa ngo à l'aise. Voilà, parce que prochainement au sein de souvent c'est pour mususu to nanu esa nanu gaz na ngona no ezala nanu ezala nanu batebele ba olela ka rythme wana batebele ona oli mbonda wana obeta jo batebele o bana besoin na imbela bango nzembo ba olela ka rythme sila o mate rythme déjà non beba wa diska ya mutu moko rythme epesi makambo te comment mutu na mupepe na ye oui na ko ba ko beta pe rythme mpo lali na ko yembela rythme wana mais rythme sila ya na mupepe na ngo na ebisao yango se côté ba kindoki yango se côté ba kindoki si ba lobela ki yango de ya maloba comprendre nzembo wana si ba lobela ngo de ya maloba yo moto ba no msango ebeke e opesa ampleur we pese te na yeba ite ngana yeba kaka nzembo comprendre nazo yembela nga sila ba message na ba nyonso voilà yeba na yembela sila après pour na tabo nzembo mupepe nga tali nzembo epesi mupepe ale nga mosu na yesu na ndenge na ngai pour na boki su mupepe batengeli nzembo lelo nzembo pe mupepe liwa
Baba kuku baza wapi surtout bazaka faible so ba ko. Biso ya kosakana te. Ka tonton bienvenue biso ye. Yo les autres ni bamba ya mai mam sina Tour Eiffel. Salanga bien vidéo wana. Et ça le matin. Surtout le voilà. Boko bange lokote. Baba kuke bazali. Eloko ba ezate. Obanga nini? Taka eloko ba beta ya gauche. Eloko ba bang sanga eloko ba beta ya gola. Eloko ba beta ya gola na prison. Te ba makasi. Babi mwana so awumeli eso pabiso. Papa eloko mukolo. Ya gola ba beta ya gola eloko likolo. Ba ya gola ba moura de la presse. Voilà ba moura de la presse. Na omona ba le Ketchu. Le Ketchu panda. Le Ketchu panda. Na somona ba Vivette Mayamba. Vivette Mayamba Madame Gucci. Madame Gucci. Vivette Mayamba tuka te en tout cas masava. Voilà. Bobo bunda makasi pona SB. En tout cas bobo bunda makasi bo salama ba ebele. Bo sama promotion makasi pona mams. C'est ça. Bobo bunda puis kota mams bata mbanga sikonde baleki. Tana omona bino na omona ba la poto kula ese. Na mida la Taylor. Voilà mida la Taylor. Na ese de Panama. Na ese de Panama. Eso mams azana bata mbanga. Yeso fingie na 7h. Na 7h juste. Na ba 7h une minute bayi. Même sur le roi banzoi. Neso ya kosakana te. Te amazana batambanga tema ya kokana koloba te. Ya mona sana batambanga. C'est ça, ba on biso boto zo en charge. Poya salaka te bienvenue. Te batimoni balinga bimams. Yo za artiste. Artiste qui na mamuloko église te. Voilà. Yo sa mamu tambusi te. Osa dia oza mama diagonesse te. Jésus kuta silika beta pe ba. Yesu kuta silika chodina basana ba mesana ndako tata na ba komsango wenze. Mwana nzambe. Osko biso bato pamba na mokili. Ya ba la justice de Dieu. Ngasa mam. Tani ba mo palanga. Ngasa ko kinana ngo bongo te. Aux églises te. Tango koti monde artiste faux alangi. Faux alangi. Bon, justice de Dieu, ils ont pas de zabango, hein. Nzamba osala. Vraiment. Merci beaucoup, bienvenue. Tout comme nous avons pratiquement à la souka, on a habité. Quel serait peut-être votre mot de la fin? Nous sommes à Zul, nous sommes moi, message, mon clé, nous sommes et puis quelques dédicaces. Et puis, on clôturer dans Nzembo pour que tu aies. Ouais, on a 5 gaga. Bao tu balingaka bonne musique. Donc on a bino yo bienvenue succès. Soko linyinga kayo. So linyinga pété kayo. Mutu ako boya ngana vina ngana ko rekete saka nzambe. So nzamba boyinga po emutakelanga. Wana seke vina ngai esili. Atake yo muta mukili ngana o makila moko. Tozana loposo moko. So boyinga kitoko. Olinyinga bien. Bambote na batu tu balingaka bonne musique. Donc on a bino yo bienvenue succès. Dans un studio numéro yang wana na pesaki ozana besoin nga au contacter nga to kosola ozana besoin ya nzembo to kosola ozana besoin ya vidéo anniversaire nde bato muso benga nga à partir de Europe na saila ka bango obengi ngai to sololi vena ngai Patrick Changen na Paris maître courant médaille d'or maître fâché na pesi ba mbote na nga na Gracia Omana moninga ya Laskoni Mbunza bambote nanga na bino batu tu balingaka bonne musique na bosanité Lili Mbuyi mwasa leki liboki ya Nkoba na elengi soda ya Tongo Lili Mbuyi bambote na yango wana peso bambote na batu tu bazola na biso baza na Europe. En tout cas, c'est nanga Moïsanza, Motema pa Camille, Moïsanza na Suisse. Bienvenue succès. Yo masa nanga Jino Kindoki, Diogo Mulo Ngiaba na Lyon. Jino Kindoki masa nanga Ridi Beyoko. Balobi kala mingi te tozane na Soudaf. Ridi Beyoko imta kanga Soudaf na Magamandule. Chanteur azaka moko na Soudaf. Ridi Beyoko balobi tokoya wana kala mingi te tokozala na Soudaf. En tout cas bambote na bino ko na pesi bambote na bautu balengaka bonne musique. Mais yo peso lingo ya bio tozaka awa na limité 7e rue dans la Cédoise. Ouais. Restaurant la Cédoise na avenue Venus numéro 30. Limité 7e rue résidentielle awa penza bengisa penda bandeko nyonso balinga kolia bio. Biloko nyonso ata kuna na nzela bino kuna ba mongo awa ezali. Tenga mona moni la Cédoise en tout cas
yango leo tokoloba koconsidere bato tokomi osentir mwasi moko boye mwasi ya pembe Maman Wabi la Sédoise. Maman Wabi. Wabi la Sédoise. Maman sociale. En tout cas, na moni na valeur mon bon niveau ya biso. Ti abi fona yemba na yemba la Sédoise. Nga ba chenza nango. Nga soko soli ka bona yembi yo. Soko soli na yembi yo. Pona kolia bio Pona kolia bio la Sédoise maman. Voilà. Moi le mora ACPA déjà avant vous. Kolia bio komela kitoko. La Sédoise yewana. Na boina la bio mama. Okayo. Na boina kene kolia biliali anabela lipoma. Na boina kene kolia biliali anabela libumu na ngai. La Sédoise yo. Biloko bio ezawa. Biloko bio ezawa. La Sédoise maman okao. Olingi monganza. La Sédoise na sirimara ho. Mama bane mono yolela la Sédoise wana. Mama Wabi. Mama Wabi ne yakagoma na mama. Wabi la Sédoise. La Sédoise mare mawa. Olingi bio yakana la Sédoise mo. Olingoli ya biloko mboka Equateur yakana la Sédoise. Olingoli ya biloko nyonso yakana la Sédoise. Mama Wabi ne sirimara ho. Mama Wabine na sirimara Wabine mama. Yaka Wabine yaka komona. La Sédoise yawana mosa boye basi wapio. Sokia kota mwalo kwa nina na mai la Sédoise mama. La Sédoise mama loboko. Mama loboko alamba lamba. Alamba lamba la Sédoise mama. Mama Wabine mono yolele. La Sédoise yakakomona o. Motalambela mobutu na Guadona ashadisa la Sédoise. Mono yolele mare yakakomona mama. Motalambela mobutu na ashadisa mama bana. La Sédoise Wabine mama. Yaka oh là là. Voilà, clin d'œil spécial comme ça à elle-même, la patronne Wabi la Sédoise Motema Yaye Moko, les boss patrons Babi sur le moni maman kongalangala c'est que papa ça peut bien naïe les arabes tout en appelé papa. Maman bongaka na papa. Tout en appelé papa. Maman lingaka salari kombete. Na moni maman a plein de rouge wana. Siko papa yemoko les boss Blaise Silou. Motema ya maman Wabi la Sédoise Blaise Silou. Donc barota la biso quelque part. Donc merci vraiment la maman Blaise Silou. Ya bato Wabi la Sédoise. Blaise Silou yakakomona o. Blaise Silou mobala boye basi wapi papa bana. Mobala boye basi wapi omoni mobala okumisi nzambe o. Motema bato o. Ya bato mama Wabi la Sédoise. Bato mama Wabi ne la Sédoise pas Blaise Silou. Soki akotambola lokola asheka bwela likolo ya mapata. Blaise Silou ata ye papa bana o. Pa Blaise Silou bolingo ata kibiyoka oka. Kolanda te ma Wabi ne mama kanga matoyo ya Blaise Silou Pa Blaise Silou yakakomona papa o. Pa Blaise Silou mobala boye basi wapi. Ye mono yolere mawa Bauta na mboka o. Toaki kope manase ya moyo. Jérémy Sentou. Ah voilà, merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. Bienvenue à mot de la fête. En tout cas, merci d'avoir accepté et puis répondu à cette invitation. Merci, vraiment, donc, et salut Penza Batunion, son plaisir. Au Bazul Bakwa, il est là, bienvenue, succès. Aux gens besoin Bayembayo, Matanga Feti, bienvenue à Zali. En tout cas, numéro naé, ils appellent affiché, on a nassé, Bobengaye, soit Bobengi Pengaye. Non, bon, numéro bienvenue. Aza vraiment disponible. Babi caché. Et comme moi cher depuis Oyebel ici là. Batibele baso banganga. Babi caché matito. Babenganga na dai mo babi. Petit à moi si à petit frère na mo boy. Bazana matanga. Yana bonga bi tolinga to benga bienvenue section wana za fanatique na ye. Loko imbili ici la bois matisi caché kolo. Babanga te. Habité. Bosolo la mukile sama lilo solo la pete na caché za raboué ok to ça na boué bo ça va bo pesa ok bo banga na binoté voilà nga vina ngai nga musana ngeza ndula pa muziki na cop musute cop na nga na vivre yango na futi la parler on bana batanga ka na mambo bo banga na binoté bo banga na binoté c'est bon muziki mbonda muté sala le na koma mutu voilà. Et ça te famille a contribué pour le bal à rien. Musique en monde mutu salinga bienvenue à Zara na tina te le loko matina. Yango mutu na vie comme on a mutu pambati. C'est ça. Ngaba to na pamba ba diminuer ba dégriner ngai. Si ba misambo ndata brasa pamba okendete. Le musique en bonda et même ngai Luanda. La kenda Luanda na ye. Et puis même ma place est belé. Déjà les que Paris boy poto que penza Paris. Zo kenda ngo. Même spena toujours que Paris, toujours que Belgique, tout ça, tout du monde. Il y a au Saranati. Bon, mon anga wana bozala bosepela. Bosepela bamboti na batutu bazolanda biso. OK. Ndeko na bino yeyo. Voilà. Votre serviteur, bienvenue succès yeyo. Voilà, bienvenue tout comme na sura tout ma biso parce que babi musique a monné que na fait na luke tout pour luke tout pezali hein. Donc, adapte un artiste complet. Moi, je vais désannoncer pour notre carrière, clôturer, en tout cas, merci beaucoup. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre. En tout cas, je vous conviens et je vous demande, si vous êtes à Kinshasa pendant vos séjours, c'est l'adresse pour la Rolia Kitoko, Kolia, Bio, Komela, Masanga Yamalili, et Zaraka na limité 7e rue, 7e rue résidentielle sur l'avenue Venus. Numéro 30 au Monara, c'est mentionné restaurant La Cédoise. Rolia Bio, Rolia Monganza, Rolia Ngando, Rolia Pondo, Rolia Madesu, Rolia Bilo Nyonso sur commande. Tous appels à livraison à domicile. Donc, venez nombreux pour manger bio. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à elle-même, la patronne à Wabi, La Cédoise. Je te salue. Moté ma papa Blaise Silou. Et merci en tout cas à Monica Makambo, Bébé Seigneur, toutes les personnes qui m'aiment bien. Merci à Madame Christelle Lina, Yabata Papa Pedro. Bisous, bisous à toi. Francine Ekofo, Francine. Voilà, bon, on a déjà, voilà. Abakouk, oh là là. Abakouk, Bazé Belé. À pleine émission. En pleine émission. À pleine émission, Abakouk Akabi. Abakouk, Bazé Belé, Bazé partout. D'ailleurs, tu as vu, tu as Sarabango. Tu as vu Sarabango, Abakouk, Baleki Bango. Baza na mbongo te quand on bali kamwa relation li kama mbongo c'est ça abakuku bata mbongo baza tala na ebisayo tala siko baka pas des autres parce que plein soto ça so ça na mbongo te ko lia te na ebisayo to ko ta malewa ponda madeso na ole kali bubu o nga malewa plus na ça siko te même so bio na bio bata solo so lié awa bienvenue na biso j'aime cette autant tika et puis ce qui est sûr, il y a mon patron à Moutalamba. Et au maire, il y a mon Moutalamba. Oh, il y a solo. So, il y a le bi, il y a Moutalamba, il y a mère Bota dégagé, mais là, le boko. La Bota, le boko. Tu es un peu fort à battre là. Voilà. En tout cas, tu es mère Mokakoso. Voilà, Francine Ekofo, on a pêché une beauté. En tout cas, on a dit qu'il y a bienvenue à Sisapena, dans Zombo, ils ont fait Sapena, troublé, ça va bien quoi. En tout cas, je vous aime. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez massivement. Ouais. Lobby na un concert. Ah oui. Na Kitambo. La lobby vendredi. Hôpital à Kitambo. Ouais. So komi pont hôpital à Kitambo. So katika pont.
au moins espace binga mopepeza wana en tout cas nazo benga ba otu balingaka bonne musique ozala bakuko ozala otu osepelaka na musique voilà en tout cas na bengi bino boye belé lobby à partir à 19h lobby vendredi lobby vendredi à partir à 19h au katika pont hôpital à kitambo mona espace binga mopepeza wana boye kotala ndeko na bino osala bien tobi na pena ensemble toaki kobemba na samo yo bauta na mboka o ye mono yalele mawa papa na ngai basankusu mama na ngai bolomba papa na ngai basankusu mama na ngai bolomba na botama na makila bamongo na kokufa mongo na mokili babakuke botika bienveni te mono yalele mawa ye bauta na mboka e yo ngwe like poisson yaka komona o like poisson yaka komona o nalela na like kale sengine yo kale sengine yaka komona o mo capitaine ngila atayenge mo capitaine ngila na katsamba tae bienvenue la liboki ya lokonefa pe4 mono yo le mawa yo c'est là sina oka bisalu mama nakobangela kote sila bisalu azali mamse mama oka baba kuka basa wapi o baba kuka ba obinini o pona bienveni mamse oka mama nakobangela kote sila bisalu azali bisalu ongo mama sila oka babengela nga sila bisalu mwasi azanga lisumu mwasi azanga mbanda soki akoseka matama ekokota lokwa ba sud africain bisalu omo mwasi amisumike lokwa chinoise o elamba ya masira alambi mbondo alamba koto la sedoise oka la sedoise nakobanga yolokote la sedoise ezali nakobanga yolokote la sedoise ezali ba mama isoko tine. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Cam's Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Cam's Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Cam's Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Cam's Beauty. La différence parmi tant d'autres. Jour à Colonzo, on est comme Wendeni. Ah, on va faire place. Ma gueule!
bayibinga mbongo. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Namona keza ka lobi dina yo twino sa nini. O eza chance à transfert. Ndina biembo onyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te. C'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. Napesi yo awa. Zaya, 1 minute. Opiso tsumu na bata acha telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kangamba yebo timena mbongo ya mwasi. Yena mandepo de yo kwa bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT Misalane Kazinjo. Soko che Azui. Soki pe kuna bache tozui baso akaka. On sait jamais. Ya mami Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Zamafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter Bissona WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.